ndeko na biso Pati akufa na maladi ya ndeke te. Nayebi kozoloba ke autopsie ya mondele ekonfirmaki yango, mais mondele balobaki lokuta. Nayebi pe yango wana selon ngai soki bapesa résultat ya autopsie ya liwa ya ndeko na biso Pati ezala bapesa yango selon ba indice. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ndeko Pati, ndeko na biso Pati akufa na maladi ya ndeke te. Bien sûr, autopsie est confirmango, mais wane zalaki kaka pona baluka moyen ya ko débarrasser na corps ya moto yo ay ko kufela bango na territoire inconnu moko boye. Pote ba papa ba mama ba ndeko. Mbote ba randonnette na ba rando. Mbote bato oyo balingaka rando te na ba oyo balingaka rando. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na nga, mes condoléances lisusu na famille ya ndeko na biso Pati. Po ebembe e ozali na ekendaki Congo, bawuti kokundango semaine oyo. Yango wana ebongi nayebisa bino lisusu. Nalobi te mwasi ya Pati mutu aboma Pati. Donc makangu na ye to copine na ye to partenaire na ye ya bilengi. Mais naza kolobela bien sûr bato ebele bazoloba likambo nini susu oyo, mais nazolobela mpona koclaircir bato mosusu, surtout mpona totika totika kosala enquête te koyeba soki vraiment eloko nini ebomaki ye, ou bien mpona tozwa ba précaution to éviter kokende kokufela na ba territoire mosusu bikofela, ou bien toyeba soki mondele ntango alobaka autopsie na ye alobaka ngo mpona koloba ou bien alobaka ngo au sérieux. Bien sûr autopsie eza eloko moko balobaka ngo au sérieux, mais ezala baka moko spécial oyo sikoyo nalingi nasolola na bino. Bon bandeko boyebi yango bien, ndeko Pati azalaki mutu moko alingi ve ya basi, ou bien azalaki na basi moi ebele, ou bien plus de deux. Alors basi wana nyonso bafonctionnaka sexuellement, donc basalaka bilengi, bafonctionnaka bien na bilengi. Et puis soka kei bazalaka mboka na mboka, donc adeplasaka ndenge salamaka na mibali ebele, basi ebele o baza ba homme seul to ba femme seul, ou bien bon mingi penza kaka bongo ba femme seul na ba homme seul mutu ba deplasaka mingi. Donc nalingi koloba ke
oyo avandaka ndako moko tina mwasi lundi ti dimanche. Po bato mosusu aza déjà marié, mais mwasi azalaka na Portugal, ye aza na Irlande. Mais boza marié. Mosusu pe boza mboka moko, mais bovandaka ndako moko te. Mais boza ba marié. Bokutanaka 3 fois, 2 fois na semaine. Nazolobela bakawana nyonso boza kaka ndenge moko na ba femme libre seule na ba homme seul. Donc ozana temps ya kokende kokutaka makango mosusu mobali mosusu to mwasi mosusu. Ozana temps na mois 2 jours wana ou bien na mois 3 jours wana. Alors ndeko na biso tanga kendeke bongo c'est tout à fait normal na âge o yazalango puissance et banda ko diminuer. Donc cela veut dire soka za ko sala 2 heures de temps sans repaiement et comment 1 heure de temps ou bien comment 45 minutes. Bon, soka za nango d'accord te, soka za nango d'accord à continuer bongo. Soka za nango d'accord te, ba te belé ba comment bimela melate mais eza légalement okokino okosomba kis omeli sans ordonnance, donc sans ordonnance. Vous comprenez ndenge na prononcer kaka. Donc okei na papier wana te ya muke ba pesaka na munganga po bategelo okosomba ngo ndengwana. Alors eza siko na baka mosusu bato bakomaka un peu anormal wana ba pesaka bango na docteur. Alors siko ye aza na position ya bato normal elingi koloba akoki na ye komela te to akoki komela. Bon, na lobi tege akendaki kokufa po amelaki biloko wana. Mais naza ko expliquer moi mokie. Mutu soko ozokende pa ya basi oza c'est possible tant mosusu olinga omema quelque chose ou bien rien. Mais nga na tcheka rien ou bien wana. Pourquoi na tche wana? Parce que mukola kufa makambo lobama mingi ke amelaki wana. Donc soki bimaki bongo etanke bato bakufa pe bongo na mwasi na mbetu bazali mais misusu baloba bongo te. Alors yango wana soki bimaki donc bimaki na ba proche na ye ekokozala ba camarade ya mwasi to ye moko mwasi to ba camarade ya ye moko pati bayebi ke entre bango na bango basombaka biloko yango ou bien bamela. Donc yango na tie parti wana. Mais na kena no autopsie po yango mutu esa nécessaire. Alors ye tango akufi tomona ndeko moko aza mokonzi soki représentant ya ba congolais na mboka wana ya Finlande soki Norvège soki mboka nini oyo ye ndeko na biso pati atikaki mokili atikaki biso pe atikaki fofo. Alors soki ndeko na biso akufelaki na mboka wana premièrement azaneti inconnu na mboka wana. Aza même pas na assurance ya ba touriste po tango to déplaçaka okoza na assurance ya ba touriste. On comprendre eza un peu différent. Okoko kende kaka na assurance na yo ya malade otozalaka nango européen partout okoza nango. Donc tozala mikanda ya ndenge na ndenge tozalaka nango pona kozwa traitement ou bien polikambo eyeli. Sikoyo ye soki bamemaki na hôpital balingaki batraité na assurance na aza nango même sans assurance na cas ya bongo balingaki batraité. Mais soki pas na assurance na balingaki batraité na assurance na maladie. Mais sikoyo na cas ya décès bongo pona autopsie premièrement eza pe mbongo. Alors oba mema autopsie ya milai eza mbongo. Donc cela veut dire ye aza na assurance ya ba touriste te po ya voyage. Po soki a voyage ki na assurance na ya tourisme. Donc balinga ba ye bambala moko po na hôpital tango bali basala moto autopsie. Donc basi ba yebaki information nyonso ya yo moto ya kufi. Donc ndengi mbila yebi ndengi bango pe ba yebi. Surtout hôpital et ko basé mingi même au kufi et ko basé na assurance na ya tourisme ba papier moko za nango po bango ba bénéficier mbongo oyo ba ko bebisa po hôpital moko te na poto
eza gratuit. Bien sûr, boyokaka ke na poto tozwaka traitement ofele, mais non, eza bongo te. Ozana assurance maladie no yango wana moto efutaka. Donc, elingi koloba bo, soki yokomi pa ya monganga, nanu kuta olobi eloko te, soki bazwi kaka carte na yo bakotisi na machine bapesi yo, elakisi balongoli 25 € ou bien 45 €. Donc, elingi koloba bofutaka. Alors, na tienda na assurance o nazoloba. Sikoyo ye tanga muso aza nango te. Lokola aza nango te. Aza inconnu. Oye kokufela na territoire. Autopsie ekutaka mbongo. Donc, eza na ba niveau na niveau. Alors, mbila tanga kopesa, bakotala ka oya kufeli, batali video. Alors, bakopesa ngo na autopsie ekosalama normal ndenge salamaka n'hôpital. Tango bakosala yango, surtout lokola aza inconnu, ayiko kufa wana. Et puis, tant que ça autopsie, vous bénéficier n'a rien. Vous comprenez? On a zolo banabino et sa vérité. Hôpital, le kola yebi que tu bénéficier n'a rien. Donc, autopsie n'a rien. Tant que baliba sale yango, bako intéressé mingi nanu, na biloko nini ezala nzoto na ye kitoko. Pona, bameka kolongola yango, pona te servir, neti ye afuti autopsie na ye moko. Donc, bakolinga mwasi apesa version oyo akufali. Batali video ndenge makambo lekaki na ndako sima bango na autopsie tango bakotala makila ou bien biloko batalaka bayebi comprendre eloko akufeli te me comprendre 4 ou bien 5 likambo oyo ekokoboma ye. Ozo comprendre na bandeli comprendre te ke akufi na maladi ya ndenge, mais calculer au moins 5 biloko oyo ekokoboma ye. Na pesa bino exemple. Mutu soka ye na voiture na démarrer, boum, ezo démarrer te. Soki bobengi mécanicien, abongisango, mécanicien akoyebisa bino mbala moko teke, bolobi ke non, na ye na démarrer, mécanicien akoyebisa au moins 5 biloko soki nanu atali yango te. Ou bien akotala 5 biloko. Elingi koloba, soko démarrer, et démarrer te, akokoloba, batterie, eza bien ou bien bien. Eza essence ou bien nini te. Akoloba, démarrer, réseau ça, donc ayebi déjà, et donc akoloba, 5 biloko. Sima, soka simbi yango biloko pesa bien, mais démarrer kakate, sikoyo, et kosenga akota sikoyo na deuxième étape. Donc, à mon essence, eza bien, mais fois linga ayeba, bisika essence est circulaka. Soki eza bien. Alors, wana esengaka musala belé, alobi tika voiture awa, et comme musala yamakasi. Exactement, autopsie. Autopsie, tango mutu aye wana, vertu ya mwasi. Ba yebi ke mwasi aza mutu moko, azaka na mboka wana, tango mususu pe aza na problème na mbila te, aza na comportement ya bien, azolela pe afilmaki, bandimi mwasi, akozala suspect, mais lokola eloko moko ezo prouver te ke abomaki to abomi te, to tchango nanu à part to ka version o mususu parce que oyo akufi aza inconnu, oyo aza connu. Mwasi to ko kize a torte au preuve moko te ezolakisa ke abomi ye. Alors, preuve ope ya ko bimisa innocent, ok. Maloba na ye ezobimisa innocent. Donc, preuve ezate même, maloba na ye ebimisi innocent. Donc, makambo yo ya ko condamner tozomona yango te. Et puis, aza koni, aza mutu avant d'akawa. Donc, tokoki kobebisa mbongo na biso na banquête pour rien te, pona inconnu moko azali yango. Ozomona. Donc, inconnu yango aza pe étranger. Aza européen te, mais aza mutu mwindu. Bien sûr, na mibeko, ezali mutu nyonso aza égalité. Mais, économie ya mboka, ya mbongo pe ya mboka, ekutaka cher. Donc, kocha mutu na kaso ekutaka cher. L'éducateur ekutaka cher. Bana na yebo pesa soki na nani ekutaka cher. Alors, lokola, preuve moko ezate, toko luka te, to mema banquette moko, oyo komema biso tanga mosusu na rien, mbongo ekebele ou bien ememi biso mwasi oyo akangami
mbongo sous ke belé likolo ya inconnu moko aye awa ba keti ya milai bongo oyo alingi to mene yango inconnu oyo fo azala na avocat na ye azala na assurance na ye azala na bato oyo bakolandela ye na justice ya monene nakanisa makambo nazoloba moto nyonso avandaka na poto ayebi yango yango wana omonaka bato ya mbongo bazalaka na avocat moko te mais bazalaka na batterie ya bavocat donc batterie oyo ya 12 volt te mais batterie oyo mbunda ndenge omonaka kakola azobeta mbunda awa mbunda moko awa mbunda moko awa eloko eza kolela sa na se pedale donc bavocat ndenge wana ndenge omonaki Kofi Mokola akendaki kosamba ou bien bakangaki ye bavocat bayaki ebele oui bato ya mbongo bazalaka bongo même na poto po bayebi ke justice ezalaka te ndenge bino boyebeli yango alors économie ya mboka ya mbongo etambolaka pe te ndenge bino boyebeli yango santé ya moto etambolaka pe ndenge te bino boyebeli yango traitement moko pe te ezalaka ofele alors à partir ya wana babandi sikoyo kotala po baza pe na temps limité nakanisa mokonzi ya bakongole alobaki bien ntango aza na mbila babandaki kosolola bango bazowela intérêt corps wana babwaka yango na force commune te to batumba yango te batia yango na soki wapi bakotia nakanisa bolanda video ya ndeko na biso mokonzi ya bakongole ya mboka wana Norvège soki Finlande soki mboka nini yango wana selon ngai soki bapesa résultat ya autopsie ya liwa ya ndeko na biso pati ezala bapesa yango selon ba indice donc bato basala autopsie bazala na ba preuve te oyo ekolakisa ke ndeko na biso pati akufi na maladi ya ndeke mais parmi bendis oyo bazalaki nango yango wana balobi ke tika topona no parmi ba indice ba hypothèse oyo bazalaki nango no parmi ba indice oyo bazalaki nango baponi hypothèse moko oyo kozala possible ou bien oyo balingi bakoma na dossier po makambo esila po baza na misala ebele ya kosala to baza na mosala normal ya kosala po mundele pe alingaka te atoka nyonso na mosala ebele bien sûr biso wana poto tolobaka kayo eza dire mais toyebi yango bien bapose eleki biso na ndenge ya kosakana te tozalaka na pose ya cigarette tozalaka na pose ya pomme sans compter heure à déjeuner na heure à kolia pose ya toilette pose ya téléphone pose ya kokanisa bafacture donc bapose eleka biso donc na 8 heures du temps ya mosala okokosala 4 heures du temps ya pause na kolia na badéjeuner 4 heures du temps ou bien 3 heures ya mosala mais tolela kokosa bato ya Congo ke biso awa kayu en tout cas kota okemba ndenge moko bato wana pe ya autopsie bazalaki kaka système moko na biso balobi bon tolukela ngo oyoyo biso bénéfice na biso tolongola po ndenge aza boye aza na barein ou bien eloko moko ya kitoko ya kolongola balongoli batie oyo etikali babambi kaka ndenge mwasi alobaki bien sûr bango pe bazala kocomprendre na bango te misusu batuni mpo bacomprendre mais misusu mbala liboso ntango mosusu bayoki maladi ya ndeke ou bien bakutani na kawana na hôpital na bango voire même banda botama na mboka na bango ayoki ke moto akufi na maladi ya ndeke donc badocteur wana nalobi ntango mosusu parmi bango ou bien bango nyonso mbala liboso na monoko na bango mpe na connaissance na bango ya médecine bayoki mbala liboso na mboka na bango banda babotama moto akufi na maladi ya ndeke ou bien bayoki kombo ya maladi ya ndeke na kati ya territoire na bango ntango mosusu bayokela bango na balivre ou bien bayebi eza biloko moko eza tropical
ou bien ba docteur mosusu kutu bayebi na bango yango te. Po c'est possible ndenge tomonaka bana mindele ebele ayebi na ye pe te soki Angola ezalaka wapi, Zimbabwe ezalaka wapi, bamboka ebele ya Afrique ayebi na ye yango te, mais aza na université aza pe asilisa doctorat aza pe mwana mayele mais ayebi na ye yango te. Donc pa mundele tout est possible. Baza na eloko oyo bango batiaka na priorité na oyo batiaka na priorité te. Donc ndeko na biso pati ebembe na ye ezalaki na priorité te, ezalaki pe na état moko normal te, ebembe ne ezalaki kaka inconnu akufi na territoire na biso tokodebarase nango ndenge nini. Lokola akufi na ndako ya motu fo tosala enquête normale po tozali pays moko développé, pays moko eza na démocratie, mais toujours tokocontrôler ndenge makambo etambolaka, économie, intérêt ya mboka, intérêt ya l'hôpital, pe intérêt ya ndeko na biso mwasi oyo azovanda wa, parce que akokute biso combien po tosala banquête ebele. Soki eza ye te sikoyo tosali perte, soki eza ye tokosala susu perte 3 fois, tokokanga ye bana tokotia kuna, donc mbongo ebele. Alors sikoyo lokola pe indice moko te, preuve moko te, non, preuve bon na lingala, bon preuve na français, mais lokola nazoloba lingala boyebi yango bien, preuve, donc na bani na hein, et OTP makambo de preuve oya ko corriger nga na kobima na ordinateur no bien na télévision na pesu egoko na songi. Bon yango wana pona ndeko na biso kana ye ndenga kufa akundami oui, mais bandeko boza vivant botika kolandela yango te, bokanga pe mwasi ya bato assassin te, mais bolinga boyeba juste ndeko na biso akufi na tina nini, akufaki na tina nini, pote bapanzi sango na ndenge moko ya malamu po tozwa conclusion direct. Tango tozwa conclusion ya bien ekosunga bandeko mosusu babanda koyeba soki nake kokufa na pays mosusu ekozala ndenge nini, soki nazwe likambo ekozala ndenge nini, fona éviter likambo boye ekomemanga na likambo boye. Donc ekopesa biso mayele to ekobakisa buzoba mosusu oyo, mais ebongi fo koloba po bato bayeba. Na yebi bato mingi balobi papa oyo oza vraiment zoba, yo moni mundele akosaka. Oui, mundele akosaka koleka congolais. Pourquoi mundele akosaka koleka congolais? Akosaka pona intérêt ya mboka na ye, pona intérêt ya peuple na ye, pona intérêt ya économie na ye. Exemple eza simple, na yebi bolobi eske biso toza bazoba? Na yebi ke boza bazoba te, mais mundele avant kosa yo liboso amikosi ye moko. Donc exemple nga na lingi na ya kokosa yo ke ndako oyo yo vandaka eza ya yo te, donc nga moko fona mikosa ke yo ndako vandaka eza ya yo te, donc nga si na ndimi ke ndako yo vandaka eza ya yo te, sima na ye kokosa yo. Tango nazwa kokosa yo naza sincère parce que nga moko si na mikosi ndako yo vandaka eza ya yo te. Exemple mosusu bomonaka na bamboka mosusu na lobeli siko bamikonzi balobi ke mutu wana aza mabe, bato na ye ya mboka ne bakufi 1000 personnes bakufi, fo toluka tolongola mutu wana totia mutu mosusu po bato bazala na kimia bavivre bien ndenge biso tozala. Moto nyonso alobi ke bokosala nini bozokosa biso, mais bamindele wana liboso bakomikosa, soki bamikosi badeplace siko tango bakoloba na bino bokondima te, mais tango bokomona bazoloba ngo sincèrement et puis bazoyila bino bakado, bazopesa bino traitement yo fele oyo moko ozobundana mpona kosomba algon, aspirine, kinine, baza kosekisa bino, baza kolela na émotion olobi te, bato baza sincère. Oui, baza sincère parce que basi bamikosi bango moko. Sima nango tango bino bokondima bolongoli mutu wana bokufaki 1000, sima bokufi million.
Alors tant nga na koloba mokili oyo eza vraiment elengi ku bino bolobi non nazokosa bato nga natindi bino bomikosa non ndenge nini nga nayebi yango naza na 53 ans nasali plus de 30 ans na mikili naza pe éduqué na bango donc ntango bozobenganga zoba bango bakomisa zoba ntango nga moko na mibengi mal éduqué donc naza mal éduqué par mindele mokili yango en tout cas eza vraiment elengi liwa ya ndeko na biso mobali bonzenga kitoko oyoyo asali basi apesi bango kaka bilengi tokoki kotika yango bongo te fo koluka toyeba ti suka na yango soki eloko nini eboma ye me mwasi ndeko mwasi totya ye teke ye moto abomaki ye toluka nde eloko nini ebomaki ye mpo na ndimi teke ndeko mwasi akoboma moto oyo aye kopesa bilengi oyo emporte basi ebele mpe mibali ebele bazoluka yango meme ngai na ete oyo azotala bato combien nakende kopesa bilengi emporte avant natya nano litoi na oyo anga motema nalelaka Lorette Aruna chroniqueuse oyo aza na Congo. Bon nasukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.